Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Aisha Okoko na Jita Beye. Nini simbaki te. Nini epesaki te entre bino mibale. Yo mona tie même titre nanga triste Aisha Okoko. Nini simbaki te. Po Jita Beye aya na ba accusation grave en l'endroit ya Aisha Okoko. Na live à TikTok, na plus de 9000 personnes au bazaki na live. Jour wana na pourquoi. Na enregistré live et sali 3 jours. Le quoi makambo zaki belé na réseaux sociaux. Oh oh oh. Donc na bando zo tenter ya ko relier moi logo na zaki na mo besoin ya koloba. Na ebi penza Aisha Okoko te, mais azana moi milia média, ça fait plusieurs années. Et na kozala na na média na e, à part nenga koti na mo makambata théâtre, et moi aussi la comme pese moi des tableaux, mais pas mingi na ba télé réalité na ya salaka. Aisha Okoko azala penza na ba problème te vient concret boye problème o te bi ke Aisha Okoko aza problématique. Sincèrement nga pe na média na tikali koyoka ngote. Mais koyoka Jita Beye apparemment tika na ba mauvais souvenir rebelle ya Aisha Okoko jusqu'à a comité na niveau ya ko accuser Aisha Okoko ke abouakela ki est malade. Ça c'est grave. C'est triste pour Aisha. C'est grave comme accusation. Et à ça on wapi na live. Live on a réussi ça quand même qu'on doit partir à 9 minutes. Et ça qui live à Barési na TikTok. Bon, na habité Jita depuis qu'elle est partie aux États-Unis. Au lieu de se concentrer sur sa vie privée, son mariage, elle est beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Oui, des gens t'ont accusé, les gens t'ont fait du tort, les gens, oui, c'est bien. Mais du moins où Dieu t'a restauré, tu es parti aux États-Unis, tu as ton mari qui t'a épousé légalement. Concentre-toi sur ta vie. S'il y a des émissions que tu dois faire, ça là, émission moko, par exemple, la vie aux États-Unis, comment ça se passe, si tu veux faire ceci, si tu veux faire cela, il y a des gens qui... Fais des télé-réalités pour ton propre compte, osa actrice, comédienne, osa ojouaka. Fais-toi, ça là, no boyo moko. Mais depuis Jita Beye à Kenda, États-Unis, c'est comme si son corps est aux États-Unis, mais son esprit est resté au Congo. Son esprit est resté au Congo. Kayeka makamba politique, onga naza bembiste. Kayeka makambo oya ba comédien, onga naza soki pesha lover. Kayeka na mamba ba comédien, o makambo asila. Kayoka oya na makamba Aisha Okoko. Accusé Aisha Okoko ke tangazaki na Congo Aisha bwakila ki malade. Et là on a sepeli na live oyoke bat bazaki na live wana ndi basi ba ramasaki bien mwena ramasser zate na ye opeseka conseil na yebi age na été na yebi pete so baza ba ye na Aisha Okoko omoni batetela bakola penza te batetela ko zaza mukolo mozomona ke longi toujours très jeune. Je ne sais pas ce qu'Aisha Okoko aza mukolo makasi mais elle donne l'apparence de jeune fille mais Aisha Okoko je ne pense pas qu'elle a combien de temps à 40 ans. Je ne pense pas. Elle est jeune. Ça se voit qu'elle est très jeune. Et ça va qu'elle a des maïele. Ah bah genre le cas biso aza maïele a timbela maramba réseaux sociaux tongwa a s'imposer na ya fanda kimia. A tissa ba relation na e aza stable. Jita Beye à lobby
Aïcha Okoko abwakelaki maladi tanga bandai na kosala epa na ye. Donc nde nayebi mpo kodécouvrir ke nzoka Jita abandai kotravaille mpe pa Aïcha Okoko boyoka ngo kaka so natili bino volume live oyo okala mingi te naotiela bino yango bolanda yango kala mingi te nga nayebi babwakela mutu maladi so boza na problème ya mobali soki par exemple moninga azo jalouser yo wa par exemple na eloko moko ke ye aza nango te kaka pamba boye mutu abwakeli yo maladi pour rien. Aïcha Okoko ata na baniveau ba Congo, Aïcha Okoko elle gagne très bien sa vie. Siko akobwakela yo maladi bien que l'apparence est parfois trompeuse mais ça rappelle na ba raison. Et quand on parle de kobwakela moninga maladi na kobwakela moninga maladi wana des choses peuvent tourner aussi très mal donc mutu pa kokufa po yo bwakeli mutu wana maladi on ngelo baki Aïcha Okoko akoki pe ko boma mutu donc alingaka boma yo en quelque sorte que Jita aza ko accuser Aïcha Okoko alingaka boma ye. Et toutes ces accusations là bato bazalaki na live batuni question balobi pourquoi lobaki yango te tango ozalaki nano na Congo obimisi yango kata okomi aux États-Unis oakize moninga likambo ya grave bongo baninga bazala atake babwakeli nga maladi nayebi na akoya moto akomena oloba te mais yo pointe même du doigt. Bon nga nayebi ke maladi ezalaka soki eza maladi ya kobwakela mpo découvrir ke maladi wana eza ya kobwakela il faut kende na babokoko ti na bokoko nde batalisi seke yo mpe Jita oza mpe moto ya babokoko mpo odétecte mpe mutu abwakeli maladi wana eza tel mutu toza na prophète mo baza prophète mo ya makasi amonaka ke bato abwakeli maladi eza mutu mpo na monda lelo na baprophétie baprophète bakomona bango ke akobeta fo bo moko boye mpo yo ondimi te. naolinga na comprendre Jita sincèrement tu es problématique maman. Olanda une année aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Olanda une année. Je ne pense pas qu'on coquille déjà une année. Mais aux Olanda une année. Mais yo aux États-Unis nzoto, molimo na Congo. Osaka, basalinga boy. Basalinga boy. Bakouk ba fininga. Basalinga. Yo kaka non. Pendant que obali nanu po boti na onte nzambe na apesi yo mwana te il faut se concentrer nanu vie nanga na an États-Unis il faut na soki mobala nga asengi yo mwana te gloire à Dieu po mobala mosusu bazaka mobali mais abi nga na otobota biso te miso ozaki nzambe fo apesi yo mwana batanga tozolekisa na batiktok sambela nzambe ayokelo mo apesi yo mwana mpona live oyo naotiela bino azoloba est-ce que nga na bota est-ce que si la bota est-ce que Ursi la bota est-ce que Bellevue a bota mutapesa mwana eza nzambe si la kuta balate Bellevue a balate Ursi pechanga pa balate malgré que Ursi pechanga faire croire biso ki azana na mwana mais yo mo pe na sepelika posa proche no biki abota te confirmer biso sous message sous mais yo mo bala wana ndako alibala tan wana oko se concentrer to sambela nzambe pesanga mwana oleki otrembalaka na ba live o accusaka bato nalobi te ke Aïcha Okoko aza na raison ki abwakelaki yo maladi te nalobi pe te ke yo lobi pe eza ya solo ekozala yango 50-50 parce que bino bozalaka kotambola ensemble soi-disant na comprendre penda relation wana te en tout cas nde nayoka te mais lokwa ye moto alobi tondimi kaka ke bazala. Mais pourquoi bimara en 2024? Pourquoi kobimisa eloko oyo ezalaki même pas coexister et oye nango po ya koakize moninga? Et puis eza bilo moko boko vérifier te okoloba ke neti noela madinga alobela nene ya awa ke oyibanga mbongo ezalaki $80,000 au moins l'argent c'est l'argent. Tomoni datia lobi ye Bellevue donc oza bongo okoselanga makamba mama olive osalaki po mabe. Oui, ce sont des histoires vérifiables, ça s'est fait. Mais tant lobi ke moninga bouakelo malade, c'est-à-dire que ozo accuser
Aisha Koko, fille à Bakisi. Fille à Bakisi, qui a boit que l'homme malade poison à Bakisi. T. Jita. Et ça, les cas, c'est qu'on a les gens peu vérité. Nous gérer non ya ngokaka. Nandenge koza mukolo. Koya olobango na live. Pour échanger nini. Comment on n'a pas eu choc, on dirait pas tant à Congo Nord. Objectif nango eza nini? Question nango eza bongo. Objectif yeloko wana eza nini? Na otie la bino live wana bolanda on a le bid à 10 minutes. Et na otie la bino bolanda. Après nous on to conclure. Pauvre Barési. Afin de ka na live yazo yo kakaka. Yeka tapoter. Na mokilo to mona makambo. Jita depo kenda poto. Uzalaka na ba problème, ukotaka ba conflit, ukotaka ba miniature. C'est comme si ça t'arrange quand tu n'es pas là, quand les gens ne parlent pas de toi. Mais fais-toi parler na ndenge moko ya bien. Batu ba lobelo na sens positif. Yo ba lobelo ko kana sima batu. Mokoni ba lobela jita be na kombo na ye moko jita. C'est toujours derrière si là. C'est toujours derrière si. C'est toujours natiboye na kombo na Aisha Koko. Pourquoi accuser Mouteloko? Le qu'on a fait cause à non, il y a solo qui m'a sala qui opé bongo. Mais le quoi ça bilo mon bezara spirituel sans preuve. Je ne pense pas que chose à qui na Congo. Accusation no le belinga sou ki loka bongo. Pour force on peut y aller Koko na degré qui chasse na. Oui bien on peut bien. Bien on peut bien. Bon landa no live wana. Ngapi no landa na bino. C'est aussi so landa ngo. Détend dans zonga tout quand ça la sous-analyse comme OK na comprendre vraiment jitate na comprendre été mais est-ce qu'il y a ba famille t'as na ba belle y a une belle famille na yo penza ba mona ka belle sœur na bango akizaka ba camarade pas bangela pe grand frère na bango to pe petit frère na bango so za la ba grand frère vous a problématique maman. Vous a problématique. Ou créaka makamu. Mutande nino alinga kimia te bisika zali. Wana na États-Unis nous a bien. Ba misali ze belé. Ceux qui nous ba nous a riche makasi. Ça la business. Pona yo moko na libota na yo. Nous battons sur la riche, ma casse au ça tout le monde a banana ketchup bangwana fali pour aza déjà renommé mais il y a autant banda quand tient la location c'est une manière à générer sous son mot pour garder richesse ces là. De dépasser ton temps sur les réseaux sociaux. Sous un bon rebelle. Quand ça va tout comment filmer créer chaîne à YouTube. Qui star ne koye bana. Bolanda vidéo hein. Ngape Bolanda na bino. Comme ça, nous avons un souka pour nous clôturer. Bolanda. Camarade péchant à bota. Camarade n'a pas à bota. Avant ngana finga sila kabota te ngana na bana combien tena sepeli ndeta lobi pena ke yo ngana bota te nzambe mutapesa kabana me bofanda kana ba live na bino ko finga zela basala émission ko finga sila bino nzoka ne na kanisa bozala bana na bandako yoka mutu mobe basala émission mobe ke ngana ofinga sila ono ofinga et pourtant papa biso utako kufa na simba kuta ta téléphone te loko te na yo mon émission na zaki baba ndoka nga suki na tomboli téléphone nanga na bengi sila na bi bekam na omona baba kuku ba osala ba live mo be balobi ke ngai na sala émission na fingi yo yebi ke nga na utina matanga na fingi yo hermine abi na nga jita nga pe na yebi na nga te batindeli nga ka ke yo bazo finga yo po yo fingi ngai wana réponse à sila ngabi maintenant nga na fingi yo te live alobi na ngai na muto ofinga nga awa na ofinga ye
siko kantinga na mwa malamu bomukosa alobi Jita loba je suis très occupé. Je vais te rappeler après. Ngabino, nga na ngeka koyeba ke nga na salle émission il y a longtemps depuis papa abso kufi. Na salle kuta te émission et puis j'avais perdu mon téléphone. Na bando c'est le téléphone moi je pouvais pas faire des émissions avec des lives avec. Et puis et si bongo Jita, yo lobi, Jita, Aisha kokaba ke lo ma ja PC mais quand papa abina kufaka Aisha Okoko n'est pas biso, vous confondez ou quoi? Aisha Okoko n'est pas biso. noko barezi bela Aisha te Mais ça la mission d'Aisha Okoko te. Oh, papa ça kufi na 2022. Na ça la mission d'Aisha Okoko na kindoki. Mananga suka na mona Aisha Okoko taki na 2018. siko Jita oyoko lobake oyoko bimisake Jita oyoko bimisake Aisha Okoko abwakela maladi tango koti okomi na États-Unis po nyo loba ngo na Kishasa te po nyo lobi onka lelo na kini bato baza Kishasa na loba ngo depuis kala ya boete ya boete Jita oyo loba ngo na live tango za na États-Unis alobi ngo na live lelo Siko mama, vini yo za na onke ye mutabaki yo malade. Poka pa mama ke amoni miko za yeka kaisha mtasima ya miko na maseri wana. J'ai travaillé na bando sala na ye. Franchement à la maison, c'était ma cousine. Oh, il a remplacé Nanga. Écoutez-moi les dames. Bon côté la Aisha Okoko, faites tout ce que vous voulez avec elle. Moi je m'en bats les couilles. Yo vous demandez qu'elle a conseillé parce que pour toi Aisha Okoko, c'est simple. Je m'en fous. Penza na mona video na moko aye koloba sila peti bana yo bato bo se kakera na nga sila peti na moko na mona video onje sila mtachaka ekranyo wana bimisa video bokota na page bimisa ba video bakupa yo pesa bato yo na bloqué écoutez-moi les dames écoutez-moi les dames on a bloqué bokota yo kuto bloquer nga kutu na yebi yo ta yo kutu ça que je t'apprécie beaucoup. Non, tu m'as jamais apprécié, je suis désolé. Tu m'as jamais apprécié. Noko barezi. Yango na lobi ba famille boma na so baye awa pa ba moni Jita za alikolo. Ba moni so bani ba na page na ngai. Bokota na page na nga, bokende kobimisa ba video o nga na sali ke na finisi la bota kate na finisi la mais oui na mama robota to na kende kobimisa ba video na commentaire les commentaires ça s'insulte les dames les commentaires ça s'insulte allez-y vérifier bande tout ce que vous êtes là que des imbéciles de merde. Imbécile na yo moko Jita. Okiti se sundeli. Okiti se kwa nini noko barezi. Okiti se kwa nini. Jita oyo mwasi tuilo munene zanga aboti na menopause nzoka nozala kofinga sila mpona obala libalo ke boko la bana mama likambo ya elonga na ngana lobaka ko Aisha Okoko kwa kila kemba swana mabe fala bua ke pela munoko ala munne ne boto ta pesa oloba apa ke pesa na mabe ifala bua ke pemba swana munoko fala munoko penza to barizi benga malika mania tuna malika loba na yo makambu sila biso na loba na biso na porte ya église na lisanga tango makambo bimia ba ofinga ekana novembre a to telema nzambe oyo kana na kelala asiminga loboka gauche asimi malika manya loboka droite ayebisi malika so bato ba ofinga nga bo répondre te ayebisi malika na tinda ka muta fingela nga mutu te botika nzambe
abundelanga. C'est que moi j'ai vu aujourd'hui. C'est que moi j'ai vu aujourd'hui. Basala nzambe baloba nanga ngo kala. Ils ont un témoignage nanga. Laissez les gens faire ce qu'ils font. Ah, Sophie, Asali Pena live pour toi finga Belzi. Le Seigneur combattra pour vous. Benga Malika, tuna Malika. De mon vrai nom Jenny. Benga Malika, tuna Malika. Nakatiote Amazon. Nakatiote. Elle aussi la vu trophée na ya. Ouais, Isaac Zikombo Award. Elle Zikombo Award. Zikombo Award. La kenare pas ba on a bandal. Nous on a 40 minutes du banda. Aïe, ça sera la même chose au lobby. Aïe, sera tonton. Toi, tu es d'abord mon fils. Toi, tu es mon enfant. Même si les gens m'insultent, Néni, Botika Kofinga. On a vu ces mamans, quand la finga a habité. Bande comme ça, on finga na comme on a eu du mal quand on a nos et pourtant, na solo raconte à la batou presque n'y a sauté au peut-être ma finga na comme on a gawana. Yo allez qui dans ma il y a depuis kala, il y a depuis longtemps. Na je mam quand la finga atenga la zaka côté la vérité et tout. Abi, on a vu c'est net sinde Sarah finga kayo. Moi j'ai posé cette question à Mams, elle est là vivante dans le temps. On a vu est-ce que au quand ça a été famille bisa le président monene et tout. Abi singa. Abi ngai na za témoignage makam oyo komenga ezo komenga lelo basala nzabe batsa mokala moko kanga na kanisa mutu succès la Très bien. Oui. Il m'a omoni. Abinga na droit kanisa mutu te mkono kanisa kaka mutu. Et le bas non chancel même la justice de Dieu. Dentis. Baza awa. Na yoka déjà moko il paraît bande ko na ya ba comédien ba vient na msuba na poto ba bio film ko ya Chris moko na kanisa yo apporter plainte na finga kete na lobata makamnete ma on a porté la plainte sur base de quoi? Il y a on a bien belé bata na sens bata na état d'esprit moins. Baza ba starter. Boloko ko bakangisa eti. Et pas ma poussière. C'était baza ba starter. Jita fille y agitation. Tonton, et là, on est là, excuse-moi, vrai star à Mataka Ganga Gangate. Soit disant Jita Zakasta. Jita yo Matanalef. Puis on a déjà. Bon, on a déjà Ini Edo. Bon, on a déjà Baba Star à Nigeria, Matana Life Waloba. Beaucoup de l'élo qu'on a pour papa pareil, c'est arrêté. Et là, penda et moi, on a que Jita Zana Star, te penda yango, Azam Mutoko Rabiso. Anega mutu normal, ani Star, te qu'est-ce Aisha Okoko, Bandela Roboa Kambasu. Bandela Pena Roboa Kambasu, quoi qu'elle est pédaga dans mon Kwana. Non, pas ça, enregistré côté Jita Lobiti Aisha Okoko, bois qu'elle a PC. Madame Et si la juge en déjà. Aisha Okoko, Aza grande sœur nanga, il y a depuis parce que biso to bana commune na munokono kaka tela salinga boy tela salinga boy tela salinga boy et vous allez bien ceux qui ont ignoré bango en plein live et là on a mon moi un peu compliqué et puis c'est la pose aussi que batango yo le la makamba on dit on dit mais même pas mais tu insistes ça c'est dans quel but? Dans le but de détruire. Mais ils sont aux États-Unis déjà. Beaucoup de gens rêvé bazala. À son comme États-Unis, dans ça business, dans ça là-bas. Quelque part, on reconnaître que Batouana on a tangana. Balekinga, uzaka na bakumbwa batu na munoko na yo. Mama, ça la télé-réalité ko. Ya yo moko, ya ba salle de classe T. Ya yo moko penza, je vais faire le cours, je ferai ceci, là j'ai aux États-Unis, qu'est-ce que j'ai constaté, qu'est-ce que j'ai déplore, si tu veux venir ici, prépare-toi, regarde la réalité. Yo bongote. Yo ka ba kombo batu. Tel kuta salanga boy. Tel kutu asalanga boy.
tel kuta balusanga boy, tel kuta kendaki nga boy. C'est pas une bonne manière de faire les choses, maman. Arrange. Arrange. Atumusu ba lo belanga, muninga boitele maladie, allo baté. Te. Ma preuve ezate. Comment que la mutu malade eza voice note te. Comment que la mutu malade eza jemukiete. Toke no ko luka kiso bwa que la mutu malade. C'est que yo pozandoki. C'est que yo pozandoki. Pe Babylone to ko bimisa na public. Na ko linga mtea ko ba ke tela ibanga mbongo. Mais quoi akize muninga na ko boma mutu parce que déjà ko boma ko ba ke muninga malade déjà da ko boma muninga. Eza très grave. Tout le monde qui maman Thérèse a attend ba akiza ke kaboma ki souzi hein. Akoma qui très mal à l'aise. Ils sont embarrassants. De tout bah une ba accusation. Ka yomoka oh si la répondanga mabe abetanga kara asalanga boy na salebo na nini boy. Ce qui abeto mama inyo ofanda aka na kombwa sila na munoko mama. Atiko na défaut. Moza pécha lover. C'est grave. Ulongwe na sila ukumi na Aisha okoko abwakelanga malade meloko okufa te yebisa justice ya Nzambe iyanati yebisa Nzambe vange yo likambo pe komela pa Aisha okoko so eza likambo voma eza solo voma ki asalaki obongo il faut pas Aisha okoko afuta ngo salinga pasi mais bon ye mutalobi hein. Tebida ki na jita atanga akaba kombo bato sila surtout si la penda tiga na des fois makasi pour appeler réponse de la gloire mais conseil ezaka que jita wana ozingolo wana États-Unis soki ba ku ba ramasser lelo po Aisha okoko aza proche sila olobani que si la mutatindi baon mais toi yo sali live au sali live hein au misepeli ici hein au lobby hein voyez ce qu'on le justification si la calmer batunayo mais quand toi tu viens alléguer de choses graves personne n'est envoyé bon je m'emballe les couilles ba français on peut se kenda ko yokola ngwa mais ko la ka ba français kota mabe moi ko la ka français kota bien Kaba français côté avec des bokenda koye kola. Et comme mta fininga. Concentre-toi na mobile na yo, na vie na yo, sambela Nzambe ye mopesi na bana. Apesu mwana fanda bien. Peut-être posa lelo ko sala te pona no botite, peut-être pena no bandizemi te. Peut-être tango sambela Nzambe opesu mwana tango bandazemi. Ou tika peut-être koyara na ba réseaux sociaux kolandara bato nanu babali te yo muto bali nao oza na open États-Unis koyaka na à tout moment na réseaux sociaux ezo lakisa qualité ni ya race ni ya muto zali oza nani c'est-à-dire que peut-être oza na États-Unis mais tu te rends pas compte de là où tu es des opportunités que tu as na vie na okoki peut-être et sungo ki musika ni mo zo limiter na tel muto dans ça lo zo ke liboso mais yo so ba bendo ke so yo zo ngo ngaka sima muli mo retard penza muli mo retard le plus tôt qu'on se ressaisir et on ala bien pour na yo bato na yo fanda na bango fanda na Ursule quelque part azana moi charisme na ye à répondre taza à peine en live ite pour non plus à mon explication mon fana batu bazara makama bete ya malambe loko pozo ko pepete za mtu makasi hein pas mtu makasi copie des bonnes choses crée-toi un charisme zala vraiment charismatique ceux-là qui sont contre toi il y a pas de problème avance force kende liboso fais ta vie comme sabiso
Lakisa biso que toi tu es Jita, actrice comédienne, Dieu t'a béni, tu es là où tu es. Oublie-les, move on, continue ta vie. Et là on a la le beloka yango wana. Kokota na ba débat, tika nzambe sokike, aisho kokabwa keleko malade. Sambela nzambe a venger yo. Ce que limbisa e bosana li solo wana. Mais mabe e umelaka e ezongaka na kolo asali yango. Ce qui pesa likamba lokuta mama, singa nzambe limbisa o. Et vous allez bien. Si vous bossez no batwana na vie na o se concentrer na vie na o yo moko o sel makamalam. To robetelo maboko so sel makamba bien Jita. Ngazala na mpe a mabete. So bandi badini ya bien to robetelo maboko. So à moins que o toucher ka na mutu na ngala lelate. Si vous allez bien. To encourager to roper sous force. Souzakawana, baloba qui est, basala qui est trop plaintif n'est pas bon dans la vie, maman. Ça prouve que tu n'as pas confiance en soi. Et ça a déjà faiblesse, now. Conseil, hein? Nabato bazara toujours, toi tu te plains toujours. Tu as toujours plaint, si tu te plains le matin, tu te plains le midi, tu te plains le soir. Finalement, tu perdras ton estime. Bateau, bako peso peut-être mato ibayo ko bando peso sous mato ta aya se plaigner akaka. Aya se plaigner akaka. No banda ko baye Jita. To yo kapé to occupé to baye parce que tu ne viens pas avec des nouveautés, toujours de plaintes. C'est toujours toi qu'on fait d'image, c'est toujours toi. Mais pose-toi aussi des bonnes questions, maman. Apprends à zapper des choses. Tu zappes, tu vas de l'avant. Et ça, là, grande dame. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas. N'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo si tu as ta chaîne. Si tu veux du coaching, tu as ta chaîne, tu veux monétiser, tu ne sais pas comment faire, contacte-moi, je vais t'aider à le faire. Tu veux une coaching, tu veux une promotion, une publicité, Nela NG officielle est là, contacte-moi avec ces numéros, nous allons bien parler. On vous fera un très bon travail. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye! Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.